Chers frères et sœurs, bonjour. Le bus de l'agence Mobembo a été agressé ce matin dans le chemin de route qui coûte Kinshasa. Ce qui est déplorable est que les autorités ne disent mot jusqu'à présent. Nous ne savons pas comment nos frères et sœurs qui vivent le long de ces chemins de route vont s'en sortir face à cette situation. Parce que l'insécurité ne cesse d'accroître, ne cesse de battre son plein dans ces chemins de route. Regardez comment le bus est endommagé. On a cassé des vitres. Il n'y a plus rien. Chers frères et sœurs, bonjour. Le bus de l'agence Mobembo a été agressé ce matin dans le chemin de route qui coûte Kinshasa. Ce qui est déplorable est que les autorités ne disent mot jusqu'à présent. Nous ne savons pas comment nos frères et sœurs qui vivent le long de ces chemins de route vont s'en sortir face à cette situation. Parce que l'insécurité ne cesse d'accroître, ne cesse de battre son plein dans ces chemins de route. Regardez comment le bus est endommagé. On a cassé des vitres. Il n'y a plus rien. Aujourd'hui, Natal a fait morale les alliés. J'aimais ces choses dans la morale. Et puis il faut, dans la morale, aussi sa formation est. On a fait voir la place à Bino Zawapi. Est. Mais il nombre d'awa et l'autre exacté. Ennemi à Zawa. Ennemi à Zawa. Ozala nani, ennemi à Wazate. On a courant. Ça, le niveau de il est déjà muscaté, ils ont comme à la mine. Vous voyez? Je suis. Voilà, vous avez côté vers le Qualitoko.
société kitoko koleka ma société nyonso dawe ya biso. La société moko eza discipline. La société oyo elendaka mibeko. Toyokani mibeko ya mutu moko commandant suprême. Commandant suprême apesi bino nyonso bokolanda yango. Toyokani bien. Akoyamba bino kitoko na Kinshasa. Okomona ndenge nini okokoma te na centre. Okata teni mpona kodefendre moko. Okopesa yo entraînement ozwi arme. Tonton, comment on est? Comment on a Jérémy? Jérémy, ya classe nani? Mbombo, makuku Jérémy. Ouji wapi? Kikwiti. Okumila kisasa ndenge nini? Balevaki biso epa papa mobu. Na mundele moko na kati. Aka biso tobimea kwa toya na nzela. Tomoni 4 jeunes garçons na kati ya mutuka. Na mundele moko alibungunene. Na babengi biso babiba na boyebi banzela bavenya koto. Biso tondimi. Mama kwa yesu biso boko tete ko kilakisa biso bavenya koto kwa pesa ka kili. Na biso mama ko tokoti bando yana biso ya bando yanzela mabele bakoma menga biso siko kota point. Tiba binisi biso point ko biso ko la katikati nzela. Mama ko bakoma beta biso babandi beta bakamana ngai. Anga tele bona sima mundela na moko na olibungunena. Anyo balusanga loboko ya balusinga loboko na gani mala moko yana mbali yana banyo beta kama kofi ya betinga de makofi wa msusu yana koti singa ba manzaka ya koti singa manzaka ndio nganga balati bisesko baniko babilambanye bayana bisoka bongo doyele acha mutuka chito kunda mboka mobo yana moko mutuna bangwana moko bakagera kulana habite kozela ngana kesuba eba ngoni wakiti atesulaje pamoko ngai ngwana na ateka chiki kwa tikwelele ngwana ngaza kimanzela na bimi na lenga sena balongoma kwa ngoyibi china bimi na kini na koti samba china kenda komona na kwa domo bwe kulela na ndali yana atongo na musko na muni transport eya bwe ngana kaselo kwanzela kuzonga kuti ya mwana ngwande na kota transport na china kenda komona na ana bandio ya china kokutana na permission ana kutana permission ngwazaki na amemanga na polisi baisa biso tozonga lelo Pour la transport, kota ki ofele ou bien futa ki mbongo? Ofele. Oui, c'est bango ni liko komela ki popo memona transport ofele na transport ofele. Na yebo sawa. Kumba papa na bino nani? Edouard nani? Lobo komo mo bimba papa. Nani? Edouard Mbombo Masaka. Comment maman est bien? Comment maman a dit ça? Françoise. Françoise nani? Françoise Masaka. Françoise Masaka. Bah on est sur Bandi wapi? Tu peux t'expliquer dans le côté na bino za côté ni? Eza na Kazamba. Kikuti na Kazamba. Yo za classe ni? 5e. Obimaki na classe ezaki na la main rouge kwa mtu yo rouge ale baka yo mama sambwa yo bobo sambwa mutatina bino ipoge lukunga biso yo cha tima cha na yo kawana sango na moni osiko ko ebisali ka moko penza malamu pe na keisa na famille na bande kwatia ikun merci papa na ngai andimi na makambo ngo yebisi ngai naza moboni bato tozoboma bateke tozoboma bayandi tozoboma batretre tozoboma farteke nani FARDC eloko tobengeli FARDC akoma kokotela bateke yango tobengeli FARDC ne toza boye toza na posa bandeko na biso baya bandeko na biso baya basala misala na teka kota awa te uyanga kota awa te teka kota awa te FARDC kota awa te bien sûr muyanji nyonso te mustafi moko ezoki pota nyonso pota na kamakila sobo sokoli yango okomona pota place ezali bayanzi wana baluka biso basenga bolimbisi poto limbisa bango tokenda bango tie pa président na biso o azokamba biso na plateau de Lunda o en tout cas ça biso mboka o boko vivre bien et bayanzi bateke bakonzaki biso ata o bateke bakonzi biso
baye batekela biso bakolo mabele batekela biso mabele so sali na mabele wana makala bazui droit bazui droit basuka wana te bakomi kokende na ba blocage na bango na ba freinage na bango na kobebisa mabele nyonso to oloni bilanga moyebima récolte bien ezate ndeko na ngai bobanga te biso yeyo saba ndeko bino okotela biso mituka ebimisa biloko na biso ndenge bobande kosalela bateke na kosepela na suki wana peut-être moto akoki kobakisa likambo azali o papa na nga mukongo ndeko na ngai yaya na ngai toza bino awa ensemble tobomi mutu binduku tobomela bateke yangoyi mokonzi anga tuna mutuna moko équipe noka yango bien équipe eza munene équipe tous les 4 coins ya plateau de Lunda ezali ngaka kate bokomona pe belé po baleki ngai bazali yango wana na yebisi bino mutu na suka yango wana merci nasepeli mingi awa toza na mbenseke ndeko oyo ya mobali bozomona bakangi ye na la police aza lokola liboma bakangi na biloko nyonso oyo mais ce qui est étrange ba découvrir na kati ya biloko na ye na ba telefone na ba numéro ya telefone na ba carte na ba revolver na ba revolver ya jouer donc comment na ye police a suspecté makasi na koloba mingi te bandeko botala kaka morphologie oyo na biso ekokani te botala ka morphologie bandeko tosambela makasi mpona mboka donc aza na babiloko ebele ndeko ye wana bozomona kuna alobi aza mutu abandundu ya village Kisantu bandeko kokamwa mutu alobi aza na bandundu village ya originaire ya bandundu mais ya village Kisantu kokamwa nyonso oyo eza baoblige na ye banimero oyo abengaka nyonso oyo bozomona eza banimero oyo abengaka aza na bakarte nyonso oyo ya ye moko badécouvrir ye bakarte oyo abenga lubukamwa donc papier oyo bozomona bandeko eza ba numéro ya bengaka na ba ville na ba air oyo abengaka yango abengaka monsieur oyo na 12h papa loba Lubumbashi abengaka na 20h alors aza très suspect na Congo central yango alors bandeko oyo bozomona oyo kaka ndenge totalaka na filme eza bachema baplan ya incursion donc bandeko l'air est grave babiloko ya boye ce qui m'étonne ndeko oyo aza na bakarte de lecteur ya batu mususu qu'est-ce qu'il a fait de ces personnes là eyebani te. Donc l'air est grave. L'air est grave. Voilà, tout ça en direct la minute sur Mbakana, il est 9h30 en Mbakana. Au besoin bazo beta wana ba mobondo ba utoza ba sikoyo. Donc ba mobondo ba utokanga ba wa sikoyo. Hein? Zomo na mishe moke wana wasala musala. Auto kama bawana deja. Zomona donde bazo beta bango wana. Donc koto penado eza deux fois te donc surtout koto donc toza na Mbakana na minute 9h30. Donc misusu bango yoyo. Donc bango yoyo peno zomona neta nde bazo beta bango donc toza na 9h30 donc ozomona ndenge bazobeta donc
bazobeta bango donc amobondo bango bauti kozwa bango na ntongo awa bango wana nde bazobeta bango donc bazozwa nkuba bango wana bakimisi bango na moto toza na mbakana na miniti omona bagene ndenge wana bauti okanga bamobondo mosusu kuna patrie donc ezosala mawa patrie ezosala mawa donc na ndenge moyo osangana te donc voilà donc voilà biso toza awa ya chef Martin Leta donc tomona mouvement nyonso to awa wana bakiti na bango bakei na bango sikoyo na kasho ya Sogea poto fa DC eza Bando keki Bando keki Ah Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand nakozala humilié? Ba humilié ngai. Seigneur, baza ku humilié ngai. Bazo benanga motaliboma Seigneur. Makila ya bandeko na ngai ebelisi ngai. Makila ya bandeko na ngai Seigneur. Ah Seigneur. Jusqu'à quand Seigneur? Jusqu'à quand Seigneur? Il sera question de lancer des opérations de grande envergure qui ont été confiées à nos forces de défense et de la sécurité. Et je pense que dans les jours qui viennent, la paix va régner sur l'étendue de Kinshasa, pourquoi pas à Kwamut, à Kisangani et sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Les chefs du gouvernement a insisté sur ce qui se passe à Kalehe. Vous savez, nous avons connu une catastrophe humanitaire due à des pluies diluviennes qui ont causé des dégâts et détruit l'écosystème, ayant causé la mort de plus de 400 personnes. Des mesures vont être annoncées bientôt sur la ligne à suivre par rapport à cette situation. Mais d'ores et déjà, une délégation gouvernementale sera déployée dans les jours qui viennent, probablement avec le Premier ministre lui-même à sa tête. Et voilà les contenus de la réunion de ce soir.